Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Mama Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopesa bino ba émission na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokoyebisa bino nini bandeko babolingo, lelo tokotalisa bino ndenge nini soki moto azali kotambola na ndenge ya malamu te pe azali koutilize kombo ya Nzambe na makambo ya bozoba, ndenge nini Nzambe akokomisa ye na eta moko oyo ete mokili nyonso ekomona ete moto oyo alingaki kosakana na kombo ya Nzambe pe lelo Nzambe azali na kanda likolo na ye. Bandeko babolingo, Nzambe azali Nzambe oyo ya temps pe ya circonstance. Ndeko okoki kosala na yo bozoba ndenge olingi, okoki na yo kobanda koutilize kombo ya Nzambe ndenge olingi, kasi Nzambe azali Nzambe ya temps pe atikaka tango na yo moto po ete occasion epesamela yo po oyeba ete oyo nazali kosala ezali malamu pe mabe pona koluka kobongwana pe kotika koutilize kombo ya Nzambe na ndenge ya bozoba po ete kosala nde bato plaisir. Pona nini tolobi boye bandeko babolingo? Soki tolobi boye ezali pona koyebisa surtout na bandeko nyonso tu ba congolais na banzi mikolo eleki toyebisaka bino ete papa oyo na kombo ya Epaphrase akotaka hôpital po ete asalaka rechute ya AVC pe lelo oyo bandeko abimaki na hôpital avandaki na ndako. Me ndenge danzali koloba na bino ete ngai mama Rosalie touti kozwa lisusu information epai ya bato na biso ya sir awiti kosala lisusu rechute ya makasi pe balobi ete ya mbalo oyo ezali makasi po ete azali meme kosumba na bilamba pe azali koyeba lisusu moto te pe bazali ko docteur azali kotala tango mosusu bakoki kosala ye opération na motu. Bandeko babolingo na banzi ete mingi bakokanisa ete ndenge nini biso tozali koloba boye pona Monsieur Epaphrase tozali koloba boye surtout pona kotalisa na bato oyo bayaka koutilize kombo ya Nzambe na ndenge ya plaisir liboso ya bakamera pe koloba n'importe quoi pona kosala quelques mois groupe ya bato moko plaisir po ete babetela yo maboko et alors que na minute oyo bandeko babolingo ye tango asalaki plaisir na bato babandaki koyoka ye tango alingaki ete bato wana babetela ye maboko ayebaki teke Nzambe oyo abandaki kosakanela, Nzambe oyo abandaki koloba kombo na ye pamba pamba, Nzambe wana basakanaka na kombo na ye pamba pamba te. Sikoyo ndenge situation na ye ekomi, jamais okomona moto moko babengi combattant to mbanda le terminateur, moto oyo azalaki kotinda ye akende ko sauver ye na mbeto ya hôpital.
sikoyo komi problème na ye individuel pe na tango oyo bokomona ndenge nini bango balukaka basali ya nzambe po ete basali ya nzambe baya kobondela mpo na bango. Ndeko makambo ya Kongo totika kosala na yango baaventure na ndenge ya badegre moko ya likolo bandeko. Po ete mingi lelo bakomi kozwa makambo ya Kongo kokotisa bakomedi na kati na bakomedi yo na bazali susu kozwa kombo ya nzambe pe bazali kobakisa bandeko. Soki papa oyo Epaphrase ye alobaki ete ye azali na nzambe moko ya makasi yo aleki banzambe nyonso tu ya bamukuna banzambe nyonso tu ya bakongole oyo bazali kuna na Kongo pe azalaki korekonetre ta bapaster moko te oyo bazali kuna na Kongo. Alobi ete mpo na ye ayebi ete bapaster nyonso tu ya Kongo bazali bacomédien baaventurier pe azali koloba ete nzambe alobelaki ngai nzambe asalaki boye me azali koloba nzambe alobelaki ngai nzambe asalaki boye me azali koutilize mensonge na kombo ya nzambe. Bandeko bomoni sikoyo oyo ezali réponse ya nzambe. Pasteur Mukuna alobaki yango malamu, alobaki bandeko lelo bamakambo bozali komona bozali kozwa yango lokola liseki me boyebaka yango ete conséquence na yango ezali lelo oyo tokomi komona conséquence na yango. Ndeko ye Epaphrase alobi ete ye azalaki nzambe na yenda aleki banzambe nyonso na makasi ebongo nzambe yango ndenge nini akoki koyokisa ye lisusu soni ya boye te akomi lelo kosala bareshite ya bamaladi kosumba na babilamba. Bomoni mpona kotalisa ete oyo nyonso to bandeki koyebisa bato eutaki na nzambe te ezalaki sentiment na ye moko oyo ezalaki kouta na kati na motema na ye mpe koloba mpona kosala mwa groupe ya bakombata plaisir mpe kosala bangwanda nyonso tu plaisir. Me nzambe alobi ete trop c'est trop makambo na kokende na yango boye te mpo lelo ete ntango ya bandaki koloba liboso ya kamera azalaki koconsidere bapaster Mukuna to baevêque Mukuna lokola bato moko oyo bazali na libanda ya makambo ya nzambe pe bamari misamu pe baser lor mbongo ye mpona ye abandaki komona ete bato wana nyonso tu bazali bato oyo bazali kosalela satana. Me sikoyo ndenge tozali koloba boye bandeko babolingo papa oyo Epaphrase situation na ye ekomi mobulu pe moyen te bandeko na babiloko tozali koloba bozwa yango liseki te azali na situation moko ya mabe po ete ye asalaki bamakambo wana po asala mwa groupe ya bato plaisir. Me sikoyo nde réponse ya nzambe ekoyebisa na mokili makambo oyo nyonso tu bayaki koloba liboso ya kamera na kombo na ngai ezalaki ngai nzambe te moto na tindaki bango mpe ngai nzambe te moto na revelaki bango me ezalaki basentiment na bango mpona kosala mwa groupe ya bato plaisir mpona kosala bakombata plaisir. Me sikoyo nzambe alobi ete bato oyo ye asalaki bango plaisir bakende na mbeto ya hôpital mpo basala miracle. Bandeko il faut koyeba yango ete kana ye oyo akomi na yango nzambe sikoyo alingi ete alakisa ye monene na ye to bapaster oyo kaka to évêque Mukuna oyo ye akritikaki oyo afingaki liboso ya kamera to ezali kosenga ete évêque Mukuna il faut alongwa Kongo aya tina poto po abondela mpo na ye po ete nzambe asalaka bamakambo mosusu mpona kolakisa ete moto oyo yo olakisaki na miso ya bato ete azali pamba azali moto ya nzambe te. Me nzambe asali ntango mosusu situation oyo mpe kokóma na situation moko ete nzambe akorevele po ete paster Mukuna alongwa na Kongo aya kobondela mpo na ye mpe situation na ye ekoma normal. Bandeko likambo ya kokamwa papa Roger nayebi ete ozali ya kolemba mingi na ndenge ete événement oyo ya Stade de France ndenge outaki kuna na ndenge otindelaki biso basango ndenge nini makambo elekaki. Me kasi wana na banzi ete tokolobela yango na ba émission na biso mosusu ezali koya na pesi yo nano maloba po ete omeka nanu kobeta mwa sete na likambo oyo etali papa oyo na kombo ya Epaphrase toyebi te soki eloko nini nzambe alingi kolobela biso bakongole to nzambe alingi kokebisa na baoyo nyonso
mosusu bazali koya liboso ya caméra mpona koutilize kombo na ye na babozoba ya makambo ya Congo. Eske toyoka bato wana to Nzambe alingi ete tolanda nzela na ye na ndenge ya ordre kasi na ndenge ya désordre te? Po ete moto oyo alobaki ete ye nde azali representant ya bapaster nyonso na Congo awa na poto, ye nde azali koloba verité, pe bakom bata babetelaki maboko balobi ete moto nyonso tu il faut ayoka Epaphrase po ete Epaphrase azali na verité. Mais soki ye nde moto asimbi verité, il fallait Nzambe squatika ye po ete verité wana kende molai. Ndenge nini Nzambe akati verité yango na mokuse na katikati boye pe na luketu na minito tozali koloba bandeko ebongo verité oyo azali nango kati na ye oyo nano alobi te sikoyo ye wana na mbeto hôpital me mokolo ekozalaka Nzambe arevele alobi ete mpo nabikisa ye na situation aza nango il faut évêque mokuna alongwa na Congo aya kobondela mpo na ye bako mbata bakoloba nini pe toyebi ete bandeko message ya boye ate pe ebimi Nzambe alobi yango na miso makasi pe motema mabe motema libanga oyo bato bazali na yango bakosala kaka mamanevre po ete nouvelle wana eyokana te bakobomba yango na ccc me oyo Nzambe alobi ekotikala kaka Nzambe alobi. Ntango mosusu Nzambe asali boye po ete bato oyo ye akritikaki alobi ete bazali bato ya Nzambe te, Nzambe akoki koutilize ete paster mokuna longwa Congo aya awa na poto po ete aya kobondela mpo na ye po situation ezala normal. Bandeko makambo ya Congo totika kosala na yango komedi na ndenge ya kotiaka kombo ya Nzambe pamba po ete oyo Epaphrase azali komona ezali elembo monene. Tokeba Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge Mama Rosalie auti koloba ezali pasi pe mawa komona ndenge nini moto oyo liboso ya kamera abetaki tolo alobi ete yende Nzambe azali kati na ye. Pasteur nyonso to bazali kouta Congo bazali ba pasteur o bazali corrompi, bazali ba pasteur o bazali na Nzambe te, bazali kokosa ba congolais pe yende moto azali na kati na vérité. Mais eloko eko kamwisa bandeko babolingo tala événement oyo utaki koleka mokolo pasteur muku na yaka. Pasteur muku na sololi na ye na téléphone abeti monoko. Après kobeta monoko kaka bato oyo ndenge toyebisaka bino bato ya balingaka kotia bato na baerreur, bato ya ba influence ezanga tina bauti kobenga ye na coulisse. Mais Epaphrase ndenge nini okoki koloba babiloko ya bolomoni teke ezali babiloko moko za neti au police équipe ko changer parole te, il faut ole koloba ete osalaki nde erreur ozalaki embrouillé ou bien ozalaki piégé, il faut koloba babiloko wana po ete okoki jamais kokwesa équipe na comme devant pasteur mukuna. Bandeko yepe lokola se comporta ki lokola mwana moke akimi mbango liboso ya caméra pona koloba ete bandeko en tout cas nazalaki piégé boye makambo ndenge na ndenge bandeko. Mais eumelaki mikolo ebele te bandeko. Nzambe aye ko répondre ye. Mais na minute ndenge tozali koloba bandeko akotaki hôpital abimi même balo aye kosala rechiti ya makasi onde tozali koyebisa bino tozwi information na source po ete tango toyebisaka bino ete biso tozali na bascorpion noir partout. Bandeko mingi bakanisaka tozali kokosa tosalaka baventure toyebisaka bino ete na kati na bacombattant tozali ezala na kati ya parti ya pariko tozali ba mouvement nyonso bato ya pariko basalaka toyebi yango très bien. Mais mingi bakanisaka tozali kosala ba comédie yango na tolobaka ete bandeko soki biso tosala émission totomboli mungongo tozali koloba ndeko ata totie ba pilipili na mungwa zwa oyo yezali très important yoka pe banda koméditer eloko nini bato balobi po bandeko babolingo bato mingi bayaka kosutuka na retard na ba information biso topesaka. Après babandi koloba oh mais makambo radio Zoom el mil balobaki yango Papa Roger na Mama Rosalie balobaki yango mais wana déjà trop tard moto aye ko bato baye ko sutuka yangana tolobi te bandeko
yo koki koloba ete biso tozali kosala comédie tozali koloba makambo ya comédie mais bino moko bomitunaka teke tango bobengaka biso bacomédien kaka bato bobengaka bacomédien makambo na biso tolobaka yango nde eyaka kosala conclusion ya bamasolo nyonso tu oyo ya bamakambo elobamaka yango wana tolobi ete bandeko peut-être ezali signe ya monene oyo nzambe azali kolakisa ete makambo epaphrase asalaki ezalaki malamu te nzambe asepelaki na yango te yango wana ezali signe ya monene bandeko bomikosa te oyo ezali signe ya monene oyo nzambe alingi kolakisa epai ya papa oyo babengi epaphrase ayaki na kombo ya nzambe ayaki kosala influence na kombo ya nzambe po ete alobi ete yende azali na nzambe po ete bakomba te balobaki ete yende azali koloba verite me bomoni bino moko pona kotalisa bino ete basakanaka na nzambe te soki ezalaki na Congo nde bakomba te balingaki bakosa ete batieli ye poison baempoisonne ye mais sikoyo heureusement bareshit yango asali yango kaka na ndako na ye moko bokoloba susu nini bakombe bokoloba susu nini bato ya pepere dende bakendeki na ndako nde bakei kopesa poison wana koyebisa bino te nzambe akonfondre ye mpe akonfondre bino baoyo bobetelaki maboko mpe bobandaki koloba n'importe quoi liboso ya télévision liboso ya bakamera me boyebaka yango ete nzambe basakanaka na ye te nzambe azali nzambe mpe akotikala nzambe mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kopesa ngai lisusu maloba bandeko babolingo kaka ndenge balobaka ete ndeko soki ozali kosala influence po ete bato bamona yo po ete bato babetela yo maboko po ete oluka lokumu sala influence na yo na ndenge na ba black na biso tomesana kosala me kosala influence te ozwaka kombo ya nzambe otiaka yango lokola elamba oyo olati pona kotalisa na bato ete yo nde oyebi mingi yo nde ozali na liloba oyo nyonso yo koloba pe bato bakoyoka yo pe babetela yo maboko keba po ete nzambe basakanaka na ye te nzambe soko osali na ye liseki nzambe akosukisa yo nzambe azali camarade na yo te nzambe azali moto oyo bosekaka na ye te bosalaka na ye liseki te me tango ozali kosala bozoba na kombo ya nzambe keba ete tozali koloba yango nzambe azali nzambe ya temps mpe ya circonstance akotikela yo temps mpe okosala ndenge olingi me ndeko teba na moma moko ete soki nzambe alobi atelema mpo afrape yo okokamwa na makambo oyo ya lite mpo na Congo bato mosusu bakomi kozwa baseki na bango mpe bozoba na bango bakomi kokotisa meme kombo ya nzambe na kati me bazali koyeba conséquence na yango te bazali koyeba eloko nini ekoki kokomela bango te nzambe akotikela yo ta ndeko me soki olingi koprofite na ta wana te po oyeba ete nazali kosala mabe osenga bolimbisi tango frappe koya ndeko ezala nani jamais akotelema mpo asauve yo nzambe atikaka ta mpo ete tango wana bato bazali koya kokonseye yo ndeko tika boye ozali kosala yango te ezali mabe me papa oyo Epaphrase ye alingaki koluka lokumu nde na mwa groupe ya bato moko boye po ete bamona ye na mokili pe tala kaka tata monene boye bana mike ya poto oyo baye lobi bazali koutilize ye Epaphrase kende na kamera loba boye kende liboso ya kamera loba boye pe ye azali kosalela yango me sikoyo bato babandaki kotinda ye wapi bango eske bazali ata na bokasi ya mwa liloba baloba ete Epaphrase maladi ozali na yango ale tika nzoto pe Epaphrase koma na sante malamu bazali kokoka soki nzambe te akoki kosala yango ye moko me nzambe yango akosala yango ndenge nini soki Epaphrase oyo ye moko atiolaki kombo ya nzambe pe asali n'importe quoi pe alobi n'importe quoi na kombo ya nzambe wana yango ete bandeko babolingo Évêque Mukuna alobaki likambo moko très important makambo yo bandeko oyo bazali kosala ba congolais nyonso ezala ba kombata ba biloko nyonso bazali kosala boye baka ete conséquence na yango ezali ata lelo tata alobi te bokomona yango mais tobandi déjà komona yango tomoni yango déjà toza ko vivre yango epa ya Epaphrase bandeko
ye alobi ete ye nde azalaki na nzambe wana nde moto azali kotinda ye liboso ya kamera mpo arevele baverité ya bato nyonso tu bazali kosala makambo na molili. Me ndenge nini nzambe wana ayokisi ye lisusu soni boye? Nzambe wana azali kotala ete Epaphrase azali na maladi mpo ete Epaphrase alobaki ete azali na mission moko nzambe apesi ye ya monene mpo na koyebisa verité na bakongolais. Me ndenge nini nzambe wana akomisi mission na eti na suka te mpo na koyebisa verité? Nzambe wana ayokisi ye lisusu soni, alalisi ye na mbeto ya hôpital mpe soni ya makasi lisusu akomi meme kosumbati na bilamba. Bandeko elobela bino mingi, bandeko babolingo, ngai mama Rosalie nayebisaka bino ete lelo bato mingi bakanisaka ete radio Zumel 1000 ezali radio oyo tolobaka bamakambo po ete tolobaka n'importe quoi te. Ndeko landa oyo biso tolobaka makambo na kati na bozoba kaka boye te. Tango toyebisaka bino makambo ezalaka makambo oyo tozwaka yango na source mpe tozali kobwakela bino. Mais congolais lokola préféraka makambo oyo ya lokuta, préféré alingaka ete esika bazali koloba lokuta wana nde aye koembrase oyo yango mbango. Mais soki esika bazali koloba vérité nde congolais alobi ete bolanda bato wana te. Mais biso tolobaki problème eza te, bokoki koloba ete tobolanda na bino bato wana te. Mais tokokontinue kaka koloba nde vérité na biso yango nde kobanda kokoma liboso na bino mpe kobanda koconfondre bino. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete na tango oyo tozali na basango ebele ya kopesa ezala oyo ya Stade de France oyo Papa Roger amemelaki biso mpe tokobetela bino bamasolo oyo nyonso elekaki ndenge nini bafietaki kelke kombata mpe yuyu muntu oyo mwana mwasi oyo alingi kosala neti ete ye nde azali mama présidente to première dame ya la République démocratique du Congo mpe azali kolinga kozwa makambo ya Congo na maboko na ye mpe azali koyeba te ete bato oyo bakoki kotraite makambo ya Congo mpe bazali bapaster bazali mpe bato minene bazali oyo bakoki kopesa solution na makambo ya Congo, kasi bango bakanisi ete na kuluna oyo bango bazali kosala na poto nde yango nde ekotinda ete Congo ezala sauvé. Mais bazali koyeba te ete mode d'emploi oyo bango bazali kolandela mpo na makambo ya Congo ezali nde koyebisa Congo soni, ezali nde tia Congo na image ya mabe na mokili. Pe lobi tokolakisa bino mpe na babilili ndenge nini bafietaki ye po ete Papa Roger azalaki kuna na Stade de France mpe azalaki kati na bato wana. Papa Roger azalaki alandaki makambo nyonso tu. Bandeko babolingo ekozala esengo mingi, bandeko bozala kaka sur place po ete na nsima ya bangonga nde bokomona bainformation oyo tokopesa bino na oyo etali masolo ya Stade de France. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali pe ba oyo nyonso tu bayebi nano nouvelle ya pasteur to Monsieur Epaphrase te boyebaka ete Monsieur Epaphrase asilaki kosala susu rechute ya makasi kaka na problème ya AVC pe docteur azali kopense soki akosala ye opération po ete tu mbala oyo ekomi makasi po ete asumbi aza kosumba meme na bilamba pe azali koyeba lisusu ata moto moko te. Bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokopesa bino basango na bino na oyo etali radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bodekozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga nde boyebi